Zanga question na ngai liboso na poser yo na mona kio na polo ya madame Belleville ya noir o ba komi famille Libota na moni ya lisusu na polo oyo ba komi Belleville TV différence eza nini entre polo ya pembe na polo ya noir comment o eza polo surprise OK o wana mususu wana eza Belleville forever voilà donc ezaka mutu moko kaka voilà. La différence c'est ça polo et mukolo to que non maïta maman na panneau la polo to la ta surprise yango wana mais polo wana eza polo moko normal donc membre tout ya famille Libota très bien so ka na posa ya polo wana ndeti chapeau yango na lati na le chapeau voilà donc signification ya forever ezani parce que bato ba comprendre te moi on dinani confusion mo boye ko ta wana na kati donc dans azala seko na seko voilà ozomona parce que Poutine c'est notre leader Belleville aza comment winner na ngai donc ata mundela lienga jamais na koki ata la kati papier mais jamais na lobake na obeta sous winner te lokuta no Belleville aza yanga donc aza presque ya mutu nyonso donc soué na biso ya mokili mobimba Belleville ata seko na seko yango ta vana to boulé donc bola mo lekika panel. Il faut comprendre wana sentiment ya modé nde mutinda ke moni ba biloko mususu ba ya modé baza ba valeur baza ba icône tant ba olinga ba dérouter tant ba olinga ami longo la respect moko boye personnalité moko boye ba pesa kaye ozo mona en soi boye mana ko répondre ya modé té parce que modé a valeur a icône mais na ozalaka dessus ce qui ya modé pour attaquer ba propos ya modéro vraiment je pas aimé voilà ozo mona Belleville vanda na TVT pour tout ka mutu Belleville vanda vraiment na TVT pour critiquer mutu aloba ka mutu aza nini te boye na boye ya modé nga pe na comprendre ki te koma ki no ndenge nini boye na boye Belleville so ka question batuni so ba mi poser Belleville so ka za grand te Alina za trophée au azuité meilleur scénariste d'Afrique centrale c'est Belinda Kandi voilà mettons ya moda zolo ke Belleville za grand te ya modé na habité abiye na ba lule bato baza ba grand na scénario na Congo ba ila biso ya lula za na HB film ni ya lula comédie qui ya Belleville OK to film ni modéro comme l'équipe va film Belleville zo koma voilà to comme na ba niveau na te boza mikolo bo garder bande otika Belleville avanda samsa na ye ya modé Belleville bengo na ba film ni plusieurs fois voilà après ça ba respect na yo oh so elikamo bozo ko lingo loba ngo peut-être bike e ko choquer mutema mninga ko ya loba na TVT très bien oza papa na biso oza ya na biso oza valeur oza icône j'ai de respect envers toi yango monique na garder na bande ya modé na oki soni na oki soni vraiment exact que bata famille boto ba finir modéro te jamais ya modé za valeur za icône peut-être ya mususu via melaki peut-être ya muselo mususu donc ya modé vraiment na place wana sila mambala sima yeba ndenge noloba yango moni likamuso mabe mo ekomelanga exact ba président d'Akosa na yeba ta soit vraiment so bakansaka ni pona bango pamela place so ba finginga no sa semblante ozomona place so peut-être ba ridiculiser personnalité na ngai d'Akosa no sa semblante ozomona tala lelo d'Akosa changer maloba kabi ngai na SB so ba benga na okendo jouer ta lelo be missionnaire de beau voilà talo ba tendresse ne ba ngba sakana mais balobi ndenga lobi bongo ke ko jouer na SBC ke koto yo ba négliger Belleville ba beba na Belleville so muta lobi ke jouer côté muso ezaka ke ba beba na Belleville pourquoi ba wele la ni ko ba beba mais il faut comprendre les abakok baza batu oyo ba créer ka makam ko créer lelo d'accord ça peut y avoir confirmer oui si je suis famille Libota parce que la famille Libota ba loge nanga kitoko za ba moke la nga ba fleur baza na respect envers nga ba loba makama wala mpona nga mais lelo lobi que soki sœur na yesi la benga ke no jouer au que no jouer tala manquement ndenge ye mais eye pona ba oyo balobaka o d'Acosta la famille Bota, oui, la famille Bota. On ne peut pas me refuser de revendiquer ça. Okay. C'est une histoire d'amour, la famille Bota. Okay. Parce que la première année d'existence de la chaîne à Bellevue, j'étais le meilleur acteur. Dans le film, on a bêti solo, il y a
il y a tribalisme. J'étais le meilleur acteur. Ok. À cette époque, Bellevue avoisinait encore 10 000 abonnés peut-être. Aujourd'hui, elle en est là-bas 310 000 abonnés. Tu vois, ça fait près de 5 ans, on a émerveillé à Bangoura. Et ça, sentiment, on a des gens qui ont chouchou, on a carte, on a joker. Je suis un vrai famille Bota parce qu'à chaque fois, je viens transplanter ces fanatiques-là dans le monde. On a émerveillé à Bangoura. Belinga te parce que la Costa banda qui n'a que je suis famille Libota après yo kokota que ce ba benya okene so ka lobai te que aza famille Libota peut-être nous so lingo le kana ngoka bongo linga ke le kana ngo le kana ngo bongo te pe etika ko le ka bongo te parce que azaka famille Libota ça semblant te Pamela yena stand de konaes na ser na chila bana problème te eza ba melomane ya chila nde so te ba mère na biso pa mema maka ye bazanga ndenge nini ya ko pekisa batu ne déjà ici ba ya déjà na dédicace bango na place wana soni wana yango moni sala mère moi pekisa bango exact yo zo kama balobi na dakosa président Lombe kutu papa Lombe valeur wazana ngo papa masumu voilà muto ko la tendance alo makambo nyo to zo koma nyo za grave ça masumu et pour la masumu siko yebisanga dakosa so bafingi okamonani voilà obango kuna eza logique si la vendre la kiti apekisa tendresse tu ko benga elombe zoba na mona ngote za na ualono tendresse afinga elombe zoba siko yebisanga muta famille bota nina ko vendre a traiter papa elombe zoba personne yebisanga mutu na famille bota ko vendre finga papa masumu yebisanga mutu na ko vendre ya famille bota afinga nani afinga ba Madakosta wana afinga moi quelques personnes wana au grand jamais mutako comme na niveau na te mutako tenir ba langage wana te mais et pas babako que ça logique que ça normal baza na plein droit ya ko manquer batu même te ma bango ezotinda bango voilà oso mona ngeloko na kamwa te eza Dakosta respect na yo valeur no eza yo moko ne mutoko mi pesa ngo bosala semblant te si la za mutu mabe très malin bosala semblant te vraiment bosala semblant te bokosa na ko te boyna boyenga te bosala na problème na ye parce que bato na bango bafinga bino ok jouer kunani so jouer kunani e bakise leoni e bakise leo 100 jours okufa sute te omoni pende ba fingi mama top bakangi mama top songi ke mama top azwa ki décision jouer na michute. Bon, maman t'a pas joué na Michou. Michou le bocha maman t'a pas joué nini. Oh, a joué hein? Pourquoi ça n'a raté? Maman t'a pas sa valeur à sa icône. Ce qui maman top après ça change pas d'avenir à poids et pas Linda bana arobotama. Très bien. Ba comme ça maman top. Maman top sera joué na ba Kenny wana a comme ça bango. Ozomona ba Kenny ba comme ça maman top ba pesa maman top oh maman top au senga. Voilà. Ce que ça Michou a joué nini. Michou a joué nini. Maman t'as ici attends les gloires na go partager on a Michou na joué na devenir après jouer sur na Michou a joué nini. Vraiment. Na SB kuna bakise libangoni. Elo te hein. Tandis que ba bolé écoute ba kiti. Ba lobi ba betaka ba 100K. Ba 100K na film nini. En Afrique du Sud, comme si, tu as une place, mais en Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe entre Christian Sugar et Bellevue Kandi? Parce que les propos, on a été rapport à Madame Bellevue, et ça a été mabe. Et là, on a le Pamela Moutoko, la Christian Sugar. Azana nous soli la communauté na biso. Pourquoi? Comment grand acteur ou acteur comme Christian Sugar, Papa Ngwasa. Oui. Oh, ba président Bobo Manoka bazala te. Ba président belé ba ada ilunga ba belé à l'époque bazala te Christian Sugar il était. Mais là ça mon akwata na Chine. Wana poso so ba jean Christian. Ya on la Turquie to na Chine. Na Turquie. Il va Simon na loboko. OK la kiso ba bilamba. So ipo yebi mbonga ya nani ya ba Turquie te. Christian Sugar pas léo ba $2 na yo. Voilà.
est-ce que muto ko la Crystal Sugar boy sanga film nini Crystal Sugar comment oh et ça la succès à part dans groupe évangéliste il y a papa Ngwasa yemo quand soit ba comment qui présente tourna film nini voilà tout comme ça va sembler te muto ko la Crystal Sugar dans moyiba que na deux films 2 épisodes à la Belleville les regardez 3 mais elle va ça bien 3 plutôt mais elle va ça bien Obi Belleville mutu nyonso tozaka monopole ya ko manquer mutu nyonso ya finga et d'autre part moi ça me fait trop mal. Comment on a mutu ko Crystal Sugar oyo adoraka Belleville. Crystal Sugar Belleville à ça la remise et reprise. Il y a des comédiens. Dans le niveau moi na mobile mi bossa na kutu ke na za moi na mobile. O komi sa vidéo. O komi sa Belleville o adora Belleville on dit ozo yembela Mobutu seko tutu soki tutu wendu soki tutu banga soki tutu ni bana ko loba wana. O komi sa Belleville na ti na linzaka Belleville asuka. Crystal Sugar bossani. Lelo yo za muto ko so monopole ko za courage ya fin na Belleville wa muta soni ngaso na lokwa yo na ko loba deux mots te liboso à Belleville Crystal Sugar c'est grâce à Belleville peut-être yo ninga zonga na scène mais yo on va dans la kito finga Belleville si la sa pêche ata mbonga tableau moko tourner vraiment jouer pe dans SB non babenga et bon c'est comme atala na makasi bonde mais loko quand c'était azaka pe la pose à tourner si la ngo pas mayele loko pe si la ngo za zoba atala kana ni Pamela azotala bikutu Belleville mutasala nga lona za la si la bo mais tala le ezana bato belé Belleville sala bango bazala ne bazalelo mais bango wana lelo babalukela Belleville bango wana lelo bakoma ofinga Belleville e bango nga sila munasela bango lokote Crystal Sugar obanozaka na sima bato mukala ya nani ya Gomez okata sondoza mwa mobali tuko benda bandi na yo finga Belleville na voice ebima zo bonde ya Gomez a jouer na Nigeria obingande na zabe ngaso na lokwa yo Crystal Sugar la koyo loba na Belleville na minti okutu to abatu moto batu teto ko vanda Crystal Sugar batu ba yebete so beti na YouTube Crystal Sugar obimate pa mais so beti pa même atondo émission na moko voilà o Crystal Sugar da moto ko yo le boso Belleville aza la valeur ya Msia Bete aza la valeur ya Mundir Bate aza la valeur ya Jerry Kobetox ya Tadinga la Pate ya Prince Lwa Bate ya TKT ya Maurice Okuta e lobi aza la valeur na yete mokande Belleville tout ça va ça mais Crystal Sugar sala ni na mboka oyo azana eloko nini apport à Crystal Sugar na Congo na biso ezap mais Belleville azolongola batu na kata chômage combien de personnes au bazar na kati na restaurant Bella au ba ko ta mbongo combien Belleville azofuta bango na kati na restaurant et to yesu na Bella to na Kandisa Crystal Sugar na nini Sugar silama nga swabo na biso boto abatu moto lelo to ko lobela yo oza icône oza valeur mo mi bunga yo boy ndenge ni yango siko question o na lingana tuna yango bien sûr osali constant ba icône nyonso bato nyonso basala succès na théâtre ba komi mikala lelo eza di ya nini vraiment mais eza di mitema mabe bazuite na théâtre ba mona siko mutu mo bazaki dans le néant oh bah ça t'en qui te que un jour le lot va rebenga la patrona oh bah tu vas zéla te que jour Belleville ko koma waza lelo mais ta yo benga la patrona ba ya mode wa olinga ba la patrona wana te ba ka tele so Belleville futa ba moté le problème c'est ça ba ka tele so Belleville futa ba moté non, tout ça va ironie. Quand tu as l'aise à foutre à monter, c'est grâce à Belleville, peut-être que nous comédien dans Kunaye, à côté de ma TV, il y a plasma. C'est grâce à Belleville. Maman, comment il y a un modèle comment na SCP lisat. Oui. Bazara nani. OK. Oh, Belleville quand il appelle ça comédien sourire. Ba comédien ba on dit que la mission Kedge. Yo zongi na makambo papi Kader alobaki vérité ba finga papi Kader bien solo ba comédien ba oniki ba mission Kedge comédien fa boa ka musicien makasi po musicien apesa e mutuka ke kotambo anango mais c'est grâce à Belleville biloko on a tout ici là le comédien mi yebi valeur mais que je suis comédien j'ai des valeurs à moi très bien
omona ata ba mode wana ba Christian Sugar na bona ko kanoka ba ko makate mais Christian Sugar oloba nde mabe makasi faut arrêter na komba Belleville ye mwana mobali eni makasi na mwana mwasi pourquoi kasi on azo comprendre il faut comprendre remarquer ba tout bana mibali nyonso ba finga bana basi bango pe baza ba madame ok ok remarquer bana mibali nyonso po ngana za benga na mwana mwasi ne na moni noko na ngaba olongwa ketch mama bandi ofinga tata yo boya bobo no fingete ok non fingete au grand jamais tant mon comment na kokoma niveau na finga moi mobali mona za mwana mwasi to a force mon côté so comment yo mwana mobali mwana mwasi so makambo ezo mona na miso bato on est pour to kele be loge o ba kele ba nini mais ozola pona combattre mwana mwasi wana yango mona bango na bayama yo bazwa te na théâtre ok nini enele ki Christian Sugar ebisanga za nini anafuta na matongi awa na oshe moi kama tu studio boko muki okoti okomi voilà. Voilà, bonjour, bonsoir, babonné na biso nyonso. Ya kilelo na Faustin Ngombo télévision, en tout cas émission au Borozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision, Borozongo pe na mwana suka ya famille botaché, Bianca Zang en tout cas yena ngai to kendaka déjà bien bolinga radio na biso auto sala na mwana suka ya famille bota na kombo ya Bianca Zang, c'est ma grande sœur même, c'est mon collabo aussi. To kendana est vraiment très bien. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé c'est Gemma, la maman qui dérange, regarde Ngomba garçon Paris, maman Gina Mabia je te salue aussi, maman Germaine Mathieu Sénata France Bambote Belé, la maman chérie à moi si bola moueleke belé, mingi to consommer film na biso, la boniche en tout cas, tout ça déjà na 5e épisode, 6e épisode de Coco Takalate, to consommer vraiment film na biso, fierté na biso za film oh madame Belleville azotie la biso na ba titre ya ba la boniche boy. Merci beaucoup aussi à la star du moment qui est Tegra, je te salue, botala Tegra nenga yo jouer na papa JR. En tout cas film wow. Merci beaucoup à Daï Lunga, Linda Coach, Davina Apwa Kenny, en tout cas félicitations à bino nyonso. Lelo na plateau na nga na zanga mon côté na zana mwana suka ya famille bota na kombo ya Bianca Zanga to meko solo na makambo ya film na biso to solo l'actualité nyonso o ezoleka na YouTube et non nous zolo soko za parole mo na nga ifongole na plateau na yamba mwana suka ya famille bota Bianca Zanga, ma grande sœur chérie. Bonjour, bonne santé. Oui, bonjour Pamela Matondo, santé oui ça va par la grâce je crois aussi ça va. Oui, ça va par la grâce de Dieu aussi. En tout cas, nzamba lola za lokomo parce que ezibiso moi ba jour depuis vendredi donc depuis vendredi nzamba sa biso grâce le mardi on est ensemble encore donc que Dieu soit loué. Merci beaucoup na moko Poutine de l'écriture. Maman Koma. YouTube studio na bango. Maman Morotare Goshi, la reine mère VIP internationale, Maman Mokondi. Et on a Belinda Kanza. En tout cas, tu consommes le film, biso la boniche. Yangwana, il y a Bella 5e épisode. Si tout va bien, 6e épisode, na biso ezali. Il y a un kota la film était. Oyana nous témoin na soukte na boyi. Banda na chaîne mère. Na Belleville télévision voilà. Que nous la film consommer film vraiment et ça la biso bien. Merci beaucoup na emoko dongo le Sanzamba Versace. Un grand merci à Odette le sa maman na Lesline. Merci à toi Niki le sa mifi le sa motema ya papi ya Richard le sa ya Majos le sa ya Dodo le sa famille le sa mobima vraiment. Merci à toi Irène qui a lu ta motema Richard Renadi qui a lu ta Joseli qui a lu ta Karine Zanga Patricia Branco Agent César Moko Adage Lubanda de Turquie, Luanda, Turquie, Paris et Païwa, Rose Mengazali. Merci à toi, Bibi Choumou Swamba, Ipoupa Décoration.
Le roi célèbre Christian Ngoma, merci à toi. Et mon vieux propre, Pichu du foie, na mignon noble. Merci à Ya Blaise Mokabi. Babi vraiment, Moutou à Somba. Bokeba soki boko sanité cité du fleuve pe Blaise Mokabi Rosombango. Merci beaucoup. Oui. Pour ceux qui ba sanité cité du fleuve comme ma petite nanga bien appartement na yango ozo pema pamela matondo yo fola lawa parce que bozo méritango. Blaise Mokabi motema ya batu to kotanga komba mère te bo kendo lukango et bof na biso ya jogo to bombi kombo ya bino yango wana. Merci beaucoup na Evelyne Duchesse Tunani ya vraiment yango na Duchesse Evelyne Tunani babi mutu moko bien Evelyne bola moeleki belé ya na bombi en tout cas nzamba lola azwa soin na yo ya famille ya bana mutu tout ya famille tout non en tout cas nzamba lola défendre bino vraiment merci beaucoup na la mama chérie à moi si base à Londres, maman Claudine Bokatola, maman Chantal Mukendi, maman José Lusadichou, maman Ewine, merci beaucoup. Na la grande H, mamie Tadina de Belgique, babi merci vraiment. Na maman Ningo Yamputu, maman Niba Super. Maman Jina Mabia la bola moeleki belé donc babi wana vraiment la famille bota na biso ya sir maman Germaine Makese ya yango wana maman Germaine Lidi donc en tout cas base vraiment mobimba ya famille bota nzamba lola pamba bino ba maman geste bosala qui c'est pas donné à tout le monde nzamba jongisa ye belé pour jusqu'à présent yanga ba soso ezanana OK une semaine yanga ba soso ezanana en tout cas ba mère tozwaki voilà Nzamba lola zongisa ebele place ebimaki merci na Enoch Luzolo papa na Victoria mwana star si boto sa te bino banyani merci Pamela Matondo ba question ya yo pi biano yanga voilà merci beaucoup Bianca Zanga mabange leki ebele vous comprendre Bianca Zanga question na ngai liboso na poser yo na mona kio na polo ya madame Belleville ya noir o ba komi famille Libota na moni lisusu na polo oyo bakomi Belleville TV différence eza nini entre polo ya pembe na polo ya noir comment oza polo surprise OK o wana mususu wana eza Belleville forever voilà donc eza mutu moko kaka voilà la différence c'est ça polo yo mukolo to kena maita mama na panneau ba polo to la ta surprise yango wana mais polo wana eza polo moko normal donc membre tout ya famille Libota très bien so kaza na posa ya polo wana ndeti chapeau yango na lati na le chapeau voilà donc signification ya forever ezani parce que batu ba comprendre te moi on dinani confusion mo boye kota wana na kati donc dans azala seko na seko voilà ozomona parce que Poutine c'est notre leader Belleville aza comment winner na ngai donc ata mundela lienga jamais na koki ata la kati papier mais jamais na lobake na robeta sous winner te lokuta na Belleville aza yanga donc aza presque ya mutu nyonso donc suwe na biso ya mokili mobimba Belleville aza seko na seko ya on va être boulé donc OK, merci beaucoup Belleville Forever, famille Libota TV. En tout cas, vous comprenez déjà Bianca Zanga ndenga lobi. Bianca Zanga film na biso La Boniche. Et jouer li intègre na film Bianca Zanga ozozwa film ndeni parce que mutu na ozozwa leçon na côté na nga na déjà côté intègre Bianca Zanga ozozwa leçon côté ni na film na biso La Boniche. Naza côté ya Ada Ilunga. Ba mibali na ba mabe oui ozi papa Tirbo ozi Ada ozi Vini bolukani vraiment basangani bango nyonso baza ba banda boluka bosala basi na bino nini vraiment adona mo sino kitoko Davina vraiment akosi pe Davina mo nzambe nanga mibali siko ya boyo vanda Christelle Shugolobi ke madame Bianca tokobina okuna te filme na filme na mo na kanda makasi non même pas dans la kanda makasi ndeni parce que Poutine aza wana donc moi là ça vraiment na kanda ezate parce que Belleville aza championne so na tali filme na tala ba catégorie tala ba mère o ba Ada Ilunga ba opesa tala papa na biso Turbo abukani tina niveau anio
ozomona otali vini na ndako na ye na Kenny soit Tegra na papa Serge non na papa JR plutôt ozomona siko ya boye yo bisanga Belva salini omona donc ngai loko na oloba famille bota vraiment to consommer film na biso to consommer le 6e épisode na biso ezokota vraiment s'il vous plaît no tali premier épisode te deuxième te troisième te kota na bela voilà entre là-bas kota kuna entre dedans autant la film on n'a jamais décidé vraiment et bah tout consommer film na biso nzamba lola vraiment battre la fan tout ya famille libota yaya soko tali film oyo tali émission tikelanga kombo sala lokwa ba Sophia Lizitu nde ba salaka sala lokwa ba Fifi Tamba nde ba salaka ba rataka te okuta commentaire ne na kati ya film okuta commentaire ne na kati ya émission voilà ba tutana bango posa bango wana en tout cas boye belé bo consommer film na biso bo saloka ba mama ani ngoya putu ba sala ka ba mama Gina Mabela ba la mama chérie ozomona ba la grande âge ozomona ba mamita ba mamita dina na nde ba sala ka en tout cas bo kota bo consommer film ya Sylvine ya Sylvine Jolie bola leki ya Sylvine Jolie ba biona base à Londres en tout cas Pamela na ebité famille bota bata ba surprise bien kazanga tomonaki ba émission ndenge kitaki mataki wa sujet ya kimpese tozoyeba te makambo to kenango wapi tomonaki papa biso modero na plateau na émission o batuni ba lobi soki babandi kotanga ba grand ba scénariste alobi Belvi Kandi aza grand te na scénario bien kazango rolo bani wana eza ba propos oyo papa biso modero pardon à tenir que Belvi aza grand te na ba scénariste il faut comprendre wana ezaki sentiment ya modé nde mutinda ke moni ba biloko mususu ba ya modé baza ba valeur baza ba icône tant ba olinga ba dérouter tant ba olinga ami longola respect moko boye personnalité moko boye bato ba pesa kaye ozomona en soi bon na ko répondre ya modité parce que modé a valeur a icône mais na ozalaka dessus ce qui ya modé pour attaquer ba propos ya modéro vraiment je pas aimé voilà ozomona Belvi vanda na TVT pour tout ka mutu Belvi vanda vraiment na TVT pour critiquer mutu aloba ka mutu aza nini te boye na boye ya modé nga pe na comprendre ki te koma ki no ndenge nini boye na boye Belvi so question batuni so ba mi poser Belvi so aza grand te alina a trophée au azuité meilleur scénariste d'Afrique centrale c'est Belinda Kandi maintenant il y a modèle zolo que Belvi aza grand te ya modèle na habité abi na ba lule batu baza ba grand na scénario na Congo ba ela biso ya lula za na HB film ni ya lula comédie qui ya Belvi to film ni modéro comme l'équipe va film Belvi zo koma to koma na ba niveau na te boza mikolo bo garder band otika Belvi ya vanda sa musana ya modé Belvi bengo na ba film ni plusieurs fois voilà après ça ba respect na yo so elikamo bosoko lingo loba ngo peut-être bi ke eko choquer mutema mninga ko ya loba na TVT très bien oza papa na biso oza ya na biso oza valeur oza icône j'ai de respect envers toi yango monique na garder dans le bandi ya modé na oki soni vraiment exact que bata famille boto ba finir modéro te jamais ya modé aza valeur aza icône peut-être ya mususu via melaki peut-être ya muselo mususu donc ya modé vraiment na place wana sila mambala sima yeba ndenge noloba voilà lelo to moni sortie médiatique ya président d'Acosta ou à lobby président d'Acosta liboso loba que ce ba bengi na SB ok ko jouer te mais tout le monde comme si a changé le son maloba lobi que ceux qui si la bengi na SPA que ko tourner na moni baba ko ba tomboki baba rezi ba lobi ba na place te yé na scénario ya SB d'Acosta na place à jouer te ba poser question bongo so bo sali deuxième saison ya si la ivoirien pour d'Acosta a joué que lobi nde ba tchaki ya kufi na deuxième saison za peka ya kokufa na siko ba mo na te place o ba kokocha d'Acosta na SB na rôle nini
lokola moi trouble moko ekoti wana ngai Pamela Matondelo no loba woni personnalité mutu valeur à mutu zaka yomo mutu nto mpesa très bien osomona ngai déjà nde nazara boye so déjà na banovanda supposons na tina banovanda kauka so na longwe kauka pa na ngana ko mona ngebembi oui donc so na komi lokola na komi na 20 na komi mona 20 na zasu mona kauka te osomona donc nga vraiment na kenda ka bongo yango moni likamuso mabe mo ekomela nga exacte ba président d'Acosta na eba ta soit vraiment so bakantsaka ni pona bango Pamela place so ba finginga no sa semblante Ozomona, place peut-être ba ridiculiser personnalité na ngai d'Acosta na ça semblante. Ozomona, tala lelo d'Acosta changer maloba kabi ngai na SB so ba benga na okendo jouer. Tala be missionnaire qui débute. Voilà. Tala ba tendresse ne ba ngba sakana. Mais ba lobi ndenga lobi bon que jouer na SB c'est que koto yo ba négliger Bellevue ba beba na Bellevue. So muta lobi que jouer côté muso zaka ki ba beba na Bellevue pourquoi ba wele la ni ko ba beba. Mais il faut comprendre les abakouk baza batu oyo ba créer aka makam ko créer lelo d'Acosta pe yo na confirmer bi oui si je suis famille Libota parce que la famille Libota ba loge nanga kitoko eza ba bokela nga ba fleur baza na respect envers nga ba loba makam bala mpona nga mais lelo lobi que soki sier na yesi la benga ke no jouer au que no jouer tala manquement ndenge ye mais eyembeli nga mbilinga te parce que d'Acosta banda ki nanu ke je suis famille Libota après yo kokota ke se ba benga okene so ka alobai teki aza famille boda peut-être nyonso lingo leka na ngoka bongo linga ke leka nango ekeleka nango bongo te pe etika koleka bongo te parce que azaka famille bota ça semblant te Pamela yena stande kona na serne chila bana problème te eza ba melomane ya chila nde siko te ma mère na biso pa mema maka ye bazanga ndenge nini ya ko pekisa batu ne déjà ici ba ya déjà na dédicace bango na place wana soni wana yango moni sala mère moi pekisa bango exact yo zo kama balobi na d'Acosta président Lombe kutu papa Lombe valeur wazana ngo papa masumu voilà muto ko la tendance alo makambo nyo tozo koma nyonso za grave grâce masumu et pour la masumu siko yebisanga d'Acosta so ba fingi okamona ni voilà ubango kuneza logique si la vendre la kitsa pekisa tendance tu ko benga Elombe zoba na mona ngote sana ualono tando sa finga Elombe zoba siko yebisanga muta famille bota nina ko vanda a traiter papa Elombe zoba personne yebisanga mutu nina famille bota ko vanda finga papa masumu yebisanga mutu nina ko vanda ya famille bota afinga afinga ba d'Acosta wana afinga moi quelques personnes wana au grand jamais mutako comme na niveau na te mutako tenir ba langage wana te mais et pas babako eza logique eza normal baza na plein droit ya ko manquer batu ne bitema bango ezo tinda bango voilà oso mona ngai loko na kamwa te eza d'Acosta respect na yo valeur no eza yo moko ne mutoko mi pesa ngo bosala rassemblante si la za mutu mabe bosala rassemblante vraiment bosala rassemblante bokosa na côté boy na boy nga te bosala na problème na ye parce que batna ba ba finga bino OK jouer kunani so jouer kunano e bakise leoni e bakise leo 100 jours kufa soute te omoni pende ba fingi mama top bakangi mama top songi ke mama top azwa ki décision jouer na michute bon mama top jouer na misu michute bocha mama top jouer nini a joué te hein pourquoi ça n'a raté maman t'a pas sa valeur à sa icône ce qui maman top après ça change pas d'avenir à poids et pas linda bana arobotama très bien ba komisa maman top so ka jouer na ba Keni wana a komisa bango ozomona ba Keni ba komisa maman top ba pesa maman top oh maman top o senga voilà suko bisanga mijo joie nini Michou a joué nini maman top ici attends les gloires na ko partager on a Michou na jouer na devenir après na jouer sur na Michou a joué nini vraiment na SB kuna bakiseli bango ni elote tandis que ba bore écoute bakiti ba lobi ba obetaka ba 100K ba 100K na film nini tout ça ba ironie te tout ça ba semblant tu sais dans la vie l'hypocrisie yango nezo boma bato oui na vie ba vivre na hypocrisie te net mutu ko la ngala jouer na Michou ta ebo jouer te OK non ça semble on a yo au jouer te
On joué ata kutunanga bon on joué na Michou te. OK. Au mona. Na l'art de parler bon déjà nga leki Michou. OK. Si kota o lingo ye nga mutu moko boisa na plus bananga. Si kona na kuna boye bosko mama top. OK. To sera ba semblant te mama top pesa moto ni to te mama top ko kabula gloire na ye. Mutu ni so tout te. Lelo tomoni sortie médiatique il y a Christian Shoga oyo maman international ayambié alobi parmi ba grand ya théâtre Belleville azati. Ayambela ke awa to kuna. En Afrique du Sud comme si toye ba place cité mais ngana mon loko en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe entre Christian Shoga na Belleville Kandi parce que ba propos ono ça tenanga pour madame Belleville ezalaka na ndenga mabe. Et là on a le ba Pamela Mutoko la Christian Shoga. Azana nous soli la communauté na biso. Pourquoi? Comment grand acteur ou acteur comme Christian Shoga, Papa Ngwasa. Ouais. Oh ba président Bobo Manoka bazalate. Ba président belé ba Alba Ilunga ba belé à l'époque bazalate Christian Shoga il était. Mais là ça mona kwata na Chine. Wana poso so ba jean Christian. Ya wala na Turquie to na Chine. Na Turquie, il va simon na loboko. OK, la kiso ba bilamba. So ipo yebi mbonga ya nani ya ba Turquie te. Christian Shoga pa leo mo ba $2 na yo. Est-ce que muto ko la Christian Shoga ba bisanga film nini Christian Shoga comment? Oh et ça la succès à part na groupe évangéliste. Ya Papa Ngwasa. Yemo kan so ba comment qui présente tourner film nini. Voilà. Tout comme ça ba semblant te muto ko la Christian Shoga za na moyiba ke na deux films, 2 épisodes à la Belleville. Mais regardez tout 3. Belleville ça bien 3 plutôt. Belleville ça bien. Obi Belleville ne mutunyo ça toi ça monopole ya ko manquer mutunyo so ya finga et d'autre part moi ça me fait trop mal. Comment on a mutoko la Christian Shoga o ya adora ka Belleville. Christian Shoga Belleville à ça la remise et reprise. Il y a des comédiens. Dans le niveau moi na mobile, mi bossa na kutu ke na za moi na mobile. O kumi sa vidéo. O kumi sa Belleville, o adora Belleville, on dirait zo yembela. Mobutu seko tutu soki tutu wendu soki tutu banga soki tutu ni bana ko loba wana. O kumi sa Belleville na ti na linzaka Belleville suka. Christian Shoga bossani. Lelo yo za muto ko so monopole ko za courage of finga Belleville wa muta soni ngaso na lokwa yo na ko loba deux montées liboso à Belleville Christian Shoga c'est grâce à Belleville peut-être yo ninga zonga na scène. Mais yo on va dans la kitchen finga Belleville si la sa pêche ata mbonga tableau moko tourner vraiment jouer pe dans SB non babenga et bongo siko matala na makasi bonde eloko ka c'était azaka pe la posa tourner si la ngo baza mayele yo ka si la ngo aza zoba atala kana ni Pamela azotala bikutu Belleville muta salanga lona za la si la bo mais tala le gens na bato belé Belleville sala bango bazala ne bazalelo mais bango na lelo babalukela Belleville bango na lelo bakoma ofinga Belleville e bango nga sila munasela bango lokote. Christian Shoga obanozaka na sima bato mukala ya nani ya Gomez. Okata sondoza mwa mobali tuko benda bandi na yo finga Belleville na voice bima zo bonde ya Gomez a jouer na Nigeria. Obingande na zabe ngaso na lokwa yo Christian Shoga la koyo loba na Belleville te. Na minto kutu to abatu moto batu te to ko vanda Christian Shoga batu ba yebete so beti na YouTube Christian Shoga obimate pa même. Mais so beti pa même atondo émission na moko voilà. O Christian Shoga za muto ko yo loba boso Belleville. Aza la valeur ya Msia Mbete. Aza la valeur ya Mundir Bate. Aza la valeur ya Jerry Kobetox te ya Tadinga la pate ya Prince Luamba te ya Tekate. Ya Maurice Okuta lobi aza na valeur na yete. Mokande Belleville. Tout ça ba samete Christian Shoga sala ni na mboka oyo. Aza na eloko nini apport à Christian Shoga na Congo na biso ezap. Mais Belleville azolongola batu na kata chômage. Combien de personnes au bazar na kati na restaurant Bella. Au ba ko ta mbongo. Combien Belleville azofuta bango na kati na restaurant et to yesu na Bella to na kandisa Christian Shoga na nini Shoga silama nga swabo na biso boy to abatu monte lelo to ko lobela yo
poza icône oza valeur mais omi bunga yo boy ndenge nini yango siko question oyo nalinga na tuna yango bien sûr osali constant ba icône nyonso bato nyonso basala succès na théâtre bakomi mikala lelo eza di ya nini vraiment mais eza di ya mitema mabe bazwi te na théâtre bamona siko mutu moko bazalaki dans le néant oyo basatandaki te ke un jour lelo bato bakobengela patrona oyo bato bazela te ke jour belva akokoma oyo aza lelo mais te yo obenga la patrona baya mode baolinga bala patrona wana te bakatala eso belva futa bango te le problème c'est ça bakatala eso belva futa bango te non, tout ça va ironie. Bakatala eso bafuta bango te. C'est grâce à Belleville lelo peut-être mususu comédien na ndaku na ye à côté ata ma TV ya plasma. C'est grâce à Belleville. Baba na koma ya modèle ba na koma na SCP17. Oui. Bazaka nani? OK. Oh, Belleville kandi apesi bango apesa comédien sourire. Ba comédien ba onikela ba musicien ked. Yo zongi na makambo papi Kader alobaki véritable ba finga papi Kader bien solo ba comédien ba onikela ba musicien ked comédien fa boa ka musicien makasi po musicien apesa e mutuka ke kotambo nango mais c'est grâce à Belleville ba biloko on a tout ici là le comédien mi yebi valeur mais que je suis comédien j'ai des valeurs à moi très bien omona ngata ba modé wana ba Christian Sugar na bona ko kanoka bakomaka te mais Christian Sugar aoloba nde mabe makasi faut arrêter na komba Belleville ye mwana mobali eni makasi na mwana mwasi pourquoi kasi on azo comprendre il faut comprendre remarquer batout bana mibali nyonso bafinga bana basi bango pe baza ba madame OK OK remarquer bana mibali nyonso po ngana za benga na mwana mwasi nde na moni noko na nga ba olongwa ketch moment na bandi ofinga tata yo boy na boy non finga te OK non fingete au grand jamais tant mon comment na kokoma niveau na finga moi mobali pona za mwana mwasi to a force mon côté so comment yo mwana mobali mwana mwasi osa makambo ezo mona na miso bato on est pour to kele be loge o ba kele ba nini mais ozola pona combattre mwana mwasi wana yango mwana bango na bayama yo bazwa te na théâtre OK kwa nini eneleki Christian Sugar ebisanga za nini ana futa na matongi awa na oshe moi kama tu studio moko amuki okoti okomi siko yebisanga akena kobwaka nzoto na Turquie akoma mwana kwata kotambusa bilamba boye kobela o nga na sala ngo to bana sa magasin to na sala boutique na nga mongo boye muto ko la Christian Sugar vana libosa ba iva lobani baza batu te pamela le to vana boto to se mesurer madame Belleville na Christian Sugar baza classe moko te Belleville lo leki ba nani ba mention na scène tout mais va l'équipe bango ba poser question pour la maman Marie-Hélène o ba que maman Marie-Hélène azaki présidente na bango alobi ya tikala ozala mwana ya groupe ya maman Marie-Hélène était tant bazaka na posa ya maman Marie-Hélène azaka malade azaka na tante mais lelo akoma na ta na théâtre ndenge ozo jouer pas madame Belleville mais comment tanga vandi bo atali neke yo Christian Sugar oza na nini te oza na makambo te na yo kabla gloire na oso sila kala Marie-Hélène kabla gloire na Christian Sugar OK o kabola nango ta o kabola gloire na ye peut-être na ba tegra o kabola gloire na ba David parce que baza à tout moment na scène ça Christian Sugar soki Baptiste abengi ta jouer wapi OK ka Baptiste amtabenga ke soki Baptiste abengi Christian Sugar te Christian Sugar jouer wapi OK Gofo na nga sala théâtre makambo na lo ba yebi voilà asala théâtre makambo na lo ba yebi yango soki Baptiste abengi Christian Sugar te Christian Sugar jouer wapi OK oyebi sanga jouer à la place de jouer te voilà Mon sa visibilité Christian Sugar et ça pour ça Baptiste OK si ko yebisa ka motoka Marie-Hélène maman Marie-Hélène ya maya ko kabula gloire na Christian Sugar et le cadre a comment nini Christian Sugar vraiment asa le loco te na scène tout ça la ba ironie te apesa ka Baptiste merci Ozomona. So kafandi boy apesa ka Baptiste merci parce que c'est grâce à Baptiste que Christian Sugar ozonga la scène. OK. Merci beaucoup en tout cas totika distraction na théâtre bozaka na succès fo bomi tunaka ni ne sala ke succès et qui ma biso succès boya biso nzoto be José na ba Kevin ba grâce lozolo bana mike ba yo ko leka bino ba tata mikolo ba papa ngwa. Bazo ko leka bango ba leki bango déjà. Ba leki bango bozo zwa conscience te ya musala bien kazanga to komi déjà na sous émission na biso ba ba retenir nini ba mbote na des personnes moni ba scénariste
tout ya mboka na biso ya RDC Congo ozala nano ozala na Belva lekio très bien nga na koma na esepelisa nga na koma na nini boy na koma na chaîne boy Belva lekio bo retenir on a mituna bino Belva leki bino banda lelo ti mokile kosila koma bino mwana mwasi boyo kele kete boyo kele jalousie le problème c'est il faut bo comprendre que Belva za valeur Belva za icône Belva za na ba capacité tout mibali ba osala Belva osala ngo ozomona mais bon c'est ngai Belvi bato ebele Belva kozala na bango lisuta vraiment mutu ka neti tocha neti ya mode Belva salini vraiment Belvi vraiment ya mode Belva salioni to koma niveau te que to mankaki pour famille bota to zana te pona manquer bato ya mode na ba respect to pesa kayo vraiment ya mode silama tout ça sugar papa ngwasa to bona biso voilà yo vraiment to calculer te pour oza makambu te oza eloko te galekio na ba valeur junior alekio na ba valeur mwana biso mobala muki a jouer na bela alekio parce que junior aza na scène yo za scène te yo faut que no pesa ka il faut za bena Baptiste yo o Baptiste ndo zongi so na scène ozomona na bato ba retenir Christian Shuka ze loko ta za lipapa mwana kwata moteke lamba atbelelaka mamo international munoko lokola en tout cas bambote Bianca to comme suka Bianca zanga tala mamo international yo moso azwa chiba na kimukolo tale longi ndenge koma onze mbambi okoyo kosila te mbambi ndeni okoma lokola dragon moi mwase elongi ezoyebana te oza elongi no ezoyebana te ekoma lokola dikoso ya liboso ya na mbunzu na ndenge asima silama na biso bato ba retenir ka yango wana vraiment Belva za valeur en tout cas to soutenir madame Belvi babiloko ntango toyaka koloba biso toyaka bainside te ezaki na fingi mutu te mutu na talisi valeur ne Christian Shuka na talisi valeur ne ayebo komate ya modèle apesi ba respect parce que na koko déplacer langage te liboso ya modèle mais bo silama voilà merci beaucoup to comme na mote na ngai vraiment na pesi mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nancy mauvais propre Tito da Costa et merci beaucoup na batunye surtout balinga nga vraiment pe linga bino merci na Dipine merci na Chacha et famille Bota Mobimba merci na Enoch Luzolo papa na Victoria mwana star aza star et merci na moko Pamela Mato voilà merci beaucoup to comme na suka ya émission na biso en tout cas to consommer mingi film na biso la boniche et kozala vraiment bien makasi boke na bela production parce que biso tozo défendre ba valeur merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange la maman chérie à moi si je te salue aussi ma yaya chérie Jeanne Mboso na kata France bambo tenu belé maman Gina Mabiala maman Germaine Makiese na kata France bambo tenu belé et donc Luzolo o azana simabilili na star aza star to saka musandi to yokanaki merci beaucoup à la prochaine.